te tika komilela monde eza monde encore monde eza monde ya mavate pour nous se positionner pour nous réussir tu dois avoir l'esprit là au bunda ayo eza diaspora bato baza na étranger Nzambe alingi asala quelque chose pour na bango il y a 40% il y a population ya Afrique pe ya RDC au baza na étranger oyo bakoya kozonga na bamboka na bango pona ba rebâtir mboka pona ba reconstruire mboka nga naza innocent nabi ata likambo te bakokosela pe makambo onga na ibe loka mutu te nalinga mosa mutu te nalinga mobala batu te papa nga naza boye na respect da dîme na respect da offrande bitumbo yutu ekoya mais nabi sio bunda na lobi boye oyo eza flash bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV dès que azopesa mukongo banje babimelinga Babi mokonzi atindi biso to ko pona tokene ko adorer à suivre Yesu Ozobeta maboko na yo Ozobetuba oposa Tokokutana nzotote Tokokutana molimo Tokokutana nzotote Tokokutana molimo Tokokutana nzotote Tokokutana molimo Wapi maboko na yo Yewopi maboko na yo Ozobeta maboko na yo Tokokutana nzotote Tokokutana molimo Tokokutana nzotote Tokokutana molimo Tokokutana nzotote Tokokutana molimo Kolemate Nasikoli otobeta maboko na yo Nasikoli otobeta maboko na yo Baposa batelemelaka yo Baposa nyonso tu balukaka malea na yo Balukaka kufa na yo Balukaka malea na yo Ozobeta maboko Bato balukaka malea ya bana na yo Balukaka malea ya fami na yo Ozobeti bango Ozobeta maboko na yo Ya ozobe Voilà Wapi yo Kolemate Alléluia Yesu Tokokutana nzotote Tokokutana molimo Tokokutana nzotote Tokokutana molimo Alléluia sujet na ngai suka Bible zoloba mokola liboso Daniel azoki conscience ya souffrance ozo nyoka meza yete azoki conscience abondele epai na Nzambe eza ne mokolo wana Nzambe ya nola kie ma Bible déclaré lipamboli na yeto réponse ayekangomaki na likolo na likolo ozomona eza na ba prince de l'air bakanga mapamboli ya bana na Nzambe ebele. Peut-être yo zobondela réponse bakanga yango likolo. Peut-être mon salo soluka et carrément likolo Nzambe déjà peut son réponse. Na sa poso beta maboko no makasi.
ozobeta maboko na yo, ozozenga a intervention divine ya archange Michael akita défendre yo. Bisika nyonso to bakangaki etwa na yo na likolo, bisika nyonso bakangaki élévation na yo, bisika nyonso to bakangaki mombongo na yo, lelo ozwa liberté, lelo mombongo na yo koma, ozobeta maboko na yo, ozosenga intervention divine, lelo ba intervenir na kana yo na kombo na Yesu Kristo. Ozobeta maboko na yo ke na soka yo sana se ya yo sana se papa ozana se masa maboko na yo. Voilà. Wapi yo wapi maboko na yo, wapi maboko na yo. Voilà. Kolemate na maboko ya banguna na ngai kolosuka. Kolemate kotika ngai na maboko ya banguna na ngai kolosuka. Koloba lobikona yewe tokotala soki nzambe na ye akosuka ye bango nanga lobikona yewe tokotala soki nzambe na ye akosuka batelinga maboko na nsima basilisa mino bakangeli ya motema mpoka na loba batielinga maboko na nsima basilikosa mino bakangeli ya motema mpoka na loba basila bosani naza na nzambe osuki na kokamwa mosikoli na ngai ya telemaka Mosikina kokamo, mosikina kaya telemaka. Telema Yesu, telema banguna nanga bakufasa. Moneli telema na poko ya lelo. Telema Yesu, telema banguna nanga bakufasa. Na maboko ya banguna na ngai kolosuka. Nzambe nanga tika ngai te na maboko ya banguna na ngai kolosuka. Tala bango bakoma koloba lobikona ye wapi tokotala soki nzambe na ye akosuka. Kasi babosani naza na nzambe mosikina kokamwa mosikoli na ngai ya telemaka. Tala bango babosani naza na nzambe mosikina kokamwa mosikoli na ngai ya telemaka. Kasi Yesu telema na pokwa ya lelo. Telema Yesaya telema banguna nanga bakufasa. Ememe mokonzi Yesa mokonzi Yesa mokonzi Yesa mokonzi solo Yesa mokonzi Yesa mokonzi Yesa mokonzi Yesa mokonzi solo Yesa mokonzi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre tokoki kobetela nzambe maboko makasi maboko no eza na se betela nzambe maboko makasi beta maboko mpona lokumu na Yesu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. matondi mingi nzambe apambola bino. Nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba nanga kamata mutima nanga ipona yo batela kangai na mabe na ngolu na yo. Oh, nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba nanga motema nanga ipona yo bakai
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, Lelo. nous continuons notre enseignement Tozokoba na malakisi na biso. sur la lutte, Na etali bitumba. qui veut dire le combat. Welingi koloba kobunda. Le combat spirituel Bitumba molimo. n'est pas commencé aujourd'hui. Yango bandi lelo te. C'est depuis l'éternité. Uta seko. Quand le diable s'était rebellé contre notre Seigneur. Tango Yesu Satana tombokelaki kolo na biso. Et c'est combat continuel. Pe bitumba ngo ekokoba. Mais je reprends encore cette phrase. Kasi nakobandela esu Dieu likonyo. est contre les craintifs Nzamba telemelaka et babangi. il est contre les plaintifs. Pe atelemelaka baleli. Est-ce que Yokinga? Amen. Je te fortifie aujourd'hui Na lendi si yo lelo. que c'est le 3e jour de notre jeûne. Ete eza mokolo ya misato Mais akokila na biso. souvenez-vous de notre Seigneur. Bokanisa nkolo na biso. Il était mort Oyo akufaki. et ressuscité le 3e jour. Asekwi mokolo ya misato. Chiffre 3. C'est un chiffre miracle. yango eza ya bikamwa. C'est un chiffre de miracle et de victoire. Eza ya bikamwa pe yelonga. Aujourd'hui, Lelo. c'est une journée de victoire. Eza mokolo ya yelonga. Crois-moi, Yo ndimelanga. même s'il y a un décalage de l'air. Ata kongongeza ya Vous qui avez kokesana. été au Japon, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, par-ci, par-là, en Australie, Bino ba boza na mboka bapaya kuna. il y a quand même un décalage. Eza na bokesa na Mais du tango. moins chez vous là, Kasi pa na bino votre wana. 3e jour, A mokolo na bino ya c'est misato. une journée miraculeuse. Yango eza mokolo ya Une bikamwa. journée dont l'homme doit récupérer tout ce qu'il avait perdu. Eza mokolo moto esengela zwa nyonso Yesu. ya bungisa. Soyo kanguye zola Amen déjà. papa. Aïe, 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 aïe. Ah. Est-ce que vous comprenez? Boni boso C'est le sosola. 3e jour. Mokolo ya C'est misato. pourquoi Na yango. aujourd'hui, Lelo. j'ai jugé bon Na de samisi vous mala. transmettre le message Ya kopesa qui bino vient de sango. Dieu. Oyo uti na Nzambe. Bazo kanga bien te. Alikama. Bobeti maboko pété. Betela Nzambe maboko makasi. Le message clé. Nsango ya malamu. Aujourd'hui, le 3e jour Lelo mokolo ya misato. de notre jeûne, Ya kokila na et biso. c'est une journée de victoire. Pesa mokolo yelonga. Là où tu as échoué là, Esiko kakemaki. c'est là même où tu vas réussir. Esika wana kaka ndo kolonga. Les gens qui t'avaient combattu, Baye babundisaki yo. comme ils ne sont pas morts, Lokola bakufi ils te. verront ta gloire. Bakomona lipamboli na De yo. leur propre yeux. Na miso na bango. Ceux qui avaient tué Jésus, Baye babomaki Yesu ils l'avaient vu. bamonaki ye. Que c'est celui-ci. Ye oyo Qu'on avait nde. tué. O biso tobomaki. C'est lui ou c'est une autre Ye to personne? pe ye te. L'épreuve. Oui, botala. Bilembo ezali. Regardez mes mains. Botala maboko na nga. Regardez mes côtes. Botala mpanzi na nga. Touchez aussi mes côtes. Bosimba pe mpanzi na Regardez nga. mes pieds. Botala makolo na nga. Regardez ma tête. Botala motu na ngai. Il était là avec des preuves. Azalaki wana Et des bilembo. plaies qui saignaient. Abandi makile kotanga na bapota. Nani mokonzi. Amen. Vous aussi la même chose. Bino pe lolenge moko. Vous aurez des preuves Bokozala na bandakisa. auprès de vos adversaires. Na pe na de banguna na vos bino. ennemis. Na batelemeli na bino. Mais il y a un principe. Kasi eza na ndakisa moko. Il y a un service clé à Eza na faire. musala moko pule ya kosala. Wazana motako yoka. Ayoka. Nalingi na loba loba papa loba. Papa loba. Nani mokonzi. Yesu. Nani mobikisi. Yesu. Dans la lutte, Nakata bitumba. il faut s'y reprendre les adversaires. Esengeli kobima poise pa bana Et comment s'y reprendre nos adversaires? lolenge kobimela bango poisa. Alléluia. Amen. Loba amen banazam. Amen. Loba sou amen. Amen. Adversaire aye. Hein. Il nous a agressés. Bapundisi biso. Il a tout fait. Asali nyonso. Mais pour le surprendre, Pona kobimela poisa. qu'est-ce qu'il faut faire? Nini esengeli kosala? Un principe que Jésus faisait. Eza na litono moko ya Nous aussi, bonzambe. nous allons le faire. Biso pe esengeli tosala yango. Jésus avait fait la même chose. Ah, je dois sala ki Les lolenge enfants moko. d'Israël, la même chose. Bana Israel ndenge moko. Nous aussi, Biso nous pe le ferons. esengeli tosala yango. Aujourd'hui, la nuit. Lelo na butu. Eh. Naloba. Loba papa. Bon, vous êtes prêts alors? Bino bobongisami malamu. Vous êtes prêts? Bobongisami. Vous êtes prêts? Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe. Service au sala yango atande ngozozonga na ndako. J'ai déjà parlé sur quelque chose. nasina lobela ko etali Ça fait likambo longtemps. moko ewumeli Mais je vous rappelle. kasi na zo Loba rappeler ngai papa. rappele ngai papa Loba sur rappeler ngai. rappele ngai papa Exode chapitre 12. Makambo yo esengeli te ko sala yango na mbala kata boy mais photo sala yango kaka. yes Ko eza pona bolamu na yo. Alléluia. amen Nani mokonzi? yesu Nani mobikisi? yesu Nani nzambe? yesu Tanga. totelemi likolo s'il vous plaît On commence du premier verset. Nous Obana. descendons paix à paix. muke muke tozokita Exode chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année.
Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, Ah. les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Merci. Loba amen. Amen. Mettez-vous. Tovandi. Ok. Sautez. Otangi, verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ok. Entre les deux soirs. Yes. Amen. Merci. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Yes. Cette même nuit, Cette même nuit. Kakana butu wana. on en mangera la chair rôtie au feu. Ouais. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Amen. 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Quand? Tango nini. Cette nuit-là, Na butu wana. C'est-à-dire, Elikoloba. les enfants d'Israël avaient reçu une recommandation, Bana Israël bazwa ke tinda. un service sacré. Lisalo moko boule. Vous devriez faire Bosengeli bosala. la sainte scène. Elambo. Vous allez tuer un agneau. Bokoboma mwana na pate. Vous allez faire ceci et cela. Bokosala boye pe boye. Et vous prendre le sang. Pe bokozwa Vous makila. mettrez le sang sur les poteaux. Bokocha Sur makila les na linteaux. likonzi pe na makonzi Sur ya les likolo. portes. Na Sur les fenêtres de la na maison. badidisi. Cette nuit-là, Na butu quand wana. vous aurez fait cette recommandation, Tango bokosala la yango. même nuit, Kaka na butu moi wana. l'Éternel dit, Nga Nzambe. je passerai. Na koleka. Écoutez. Yoka. cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte Ah. et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Zamboyo Nzambe, Zamboyo Zamboyo Nzambe, Zengamambue Zamboyo Nzambe, Zamboyo, Zamboyo Nzambe, Zengamambue. Yako katali kambo nangaye, papa Yako katali kambo nangaye, Zengamambue Zamboyo Nzambe, Zamboyo, Yesu. Zamboyo Nzambe, Zengamambue. Yako katali kambo ya mema, papa Yako katali kambo na biso, Zengamambue Zamboyo Nzambe, Zamboyo, Zamboyo Nzambe, Zengamambue. Vous aviez compris quelque chose, hein? Sosole loko moko. C'est-à-dire, après avoir fait ce service sacré, Nasima kosala elambo la ya même bule. nuit, Na butu wana. l'Éternel passera Yawa au koleka. pays d'Égypte Na mboka pour esipiko. frapper. Pona kobeta. Ah, berger, continue. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte Ah. et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, Ah. et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces versets? Tokobeta maboko pona likomi oyo. Oh, Nzambe! Ah. Yonde Nzambe à l'équipe Nzambe. Likama. Berger, c'est là. Tellement on a papa. Donc, ce service sacré, Lisa no ya bule. quand vous allez le faire, Tango tokosala. aujourd'hui même, Lelo kaka. en rentrant dans vos Na maisons, bozonga na. même si vous êtes à l'église, Ata boza na ecclesia. vous allez faire ce service sacré. Bokosala likambo ya bule. C'est-à-dire la sainte scène. Ah, elambo. Loba urgence. Urgence. Bon. Mais à cas urgence. Amen. Vous qui me suivez de loin, Bino bolanda na faites mosika. ce service sacré. Bosala yango. La sainte scène. Ah, elambo. Avec objectif, Na litondo. la vengeance et la délivrance. Ah, bozongisa mabena kokangolama. Eh, Yesu va comprendre que dans le bien, Eh papa. vous faites avec objectif. Bozosala ngo na Dans likambo. votre esprit là, Na molimo na bino. vous mettez dans votre esprit Botie na molimo na bino. que c'est cette scène Ete lambo que je yo. vais faire maintenant. Ona ngina sala sikoyo. a comme objectif Eza lokwa litondo. la vengeance Ah, Bon. bozongisa et la mabe. délivrance. Amen. Kokangolama na ngai. Amen. Amen, merci papa. Dieu te bénisse mon fils. Nzamba pambolo mwana Amen. nanga. Homme fort. Moto ya makasi. Nana yokinga. Eh. Donc Dieu
leur avait recommandé. Nzamba tindaki bango. Aujourd'hui même, Lelo kaka. vous allez manger. Bokolia. Vous allez faire la Sainte Seine. Bokolsa le lambo. Mais la Sainte Seine, Kasi lambo. il faut qu'il ait du sang. Esengeli Mais makileza. pour nous, Pona on biso. n'a pas besoin du sang humain. Tona posa makila Ni même basote. le sang de taureau. To makila nyamate. Si vous avez de l'argent, Soki bosa na vous mbongo. pouvez acheter Boko somba. le vin. Vigno. Alléluia. Amen. Sans alcool. Wezangi alcool. Nana yokinga. Amen. Ou vin doux. Tope Vous vigno la ya service kino. lelo. Lelo. Nana yokinga. Amen. Ou au sombi ata jus. Mm. Nana yokinga. Amen papa. Au sombi ata nini? Jus. Ata vitalo. Eh. Eza le sang de Jésus. Mm. Oyo nazo sala Sainte Seine yao. Yes. Biloko no ya kolia, la nourriture que tu vas manger Bile aujourd'hui, yo kolia lelo. tu vas le sanctifier. Okobulisa Tu yango. vas le purifier. Okopetola yango. Quand tu vas manger là, Tango kolia yango wana. alléluia, Amen. avec objectif Nali que ma nourriture, libile c'est la chair de Christ Jésus. Nzoto ya Yesu Kristo. Nana yokinga. Amen papa. Et le vin, Pe ou vigno. le jus, Tope ou le sucre. tope cycle. C'est quoi encore? C'est le sang de Jésus. Eza makila ya Maintenant, Yesu. je bois Siko na somela. et je mange. Pe na solia. Et après, Pe na sima. là où tu habites, Esiko fandi. tu vas mettre encore quoi? Okochali suni. Une courte prière, c'est-à-dire le sang de Jésus Makila na Yesu. sur le linteau, Na makonzi dans alikolo. mes fenêtres, Pe na makonzi ase. mes portes, Na bikuke. chambres, Na badidisi. au salon. Na bansuku. Partout je mets le sang de Jésus. Makila na Tu Yesu. vas déclarer cela. Okotatola yango. Et tu vas faire la prière. Pe okosali bondeli. Quand? Tango nini? La nuit, Na butu. à minuit. Na katikati ya Dans butu. 0 heure, 1 heure, là, la tête, la Eh, mouka. la muka. Là où vous êtes, réveillez-vous la nuit Kozali bon la muka. pour faire la prière Pona kosala de libondeli. délivrance, Ya kokangola. pour faire la prière Pona kosala libondeli. de vengeance. Ya bosongi Pour faire la prière. Pona kosala libondeli. Nana Zokanga. Amen papa. De guérison, de miracles, Ya de ya bénédiction. lobiko ya bikamwa ya lipamboli. Pour demander à l'ange de l'éternel Pona kosenga mwaze na de Nzambe. frapper vos adversaires. Abeta batelemeli na biso. Cette nuit même, Na butoka. l'ange de l'éternel passera chez Mwaze vous na Nzambe akoleke pa na bino. pour vous protéger, Pona kobatela. pour vous bénir, Pona pour kopambola. vous délivrer. Pona Et kokangola. l'ange de l'éternel, Kasi mwaze na qu'on Nzambe. appelle Abaddon, Oh babenga bato. Apollyon, Apollyon. l'exterminateur, Mobomi. passera chez vos ennemis, Akoleke pa banguna. chez vos adversaires, Pa batelemeli. pour les corriger, Pona kobeta. pour les tuer, Pona koboma. pour les faire du mal. Pona kosala bango mabe. Au nom de Jésus. Betela Nzambe maboko makasi. verset 29. Il y a même une version, il y a chapitre 12, il y a Exode. Au milieu de la nuit, Yoka, au milieu de la nuit. Na katikati ya butu. Katikati ya butu. 29 à 33. Ça va, ça va. l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Après avoir fait ses services Na la nuit, sima kosala likambo na butu. et au milieu de la nuit, Na katikati ya butu. l'Éternel passa Yahweh aleki. et il frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Ya beti bana nyonso ya liboso ba mabosi pito. Lelo. Lelo. C'est le likolo. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai Joshua Lokamba. Ngai Julien Lokamba. Lelo. Lelo. L'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel. Aleke pa banguna nanga. Aleke pa banguna nanga. A frappé bango. A frappé bango. Au nom de Jésus. Christ. Beta maboko makasi. c'est sans pitié. Azanga Sans mawa. pitié. Azanga mawa. L'ange là n'a pas le cœur. Mwanze wana na motema Même si te. quelqu'un demandait pardon, Ata moto aleli Asa limbisa. sans pitié. Te aolimbisa te. Ya beta kande. Celui qui pardonne, c'est Jésus. Oyo alimbisaka nde Yesu. Mais l'abandon, Na bado. l'exterminateur ne pardonne pas. Ya limbisaka te. Il va écouter la voix de son maître. Ya yokaka mongongo ya Et nkolo il na va ye. écouter aussi ta voix. Akoyoka pe mongongo na yo. Donc, au sali service sacré. Oyo. Nana yoki ngai. Amen. Nani mokonzi. Yesu. Pepa pona lokumu na Yesu. Nzamba lokamba sana bomoi. Tanga berger. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa maison, Ah. et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Oyo. Pharaon s'éleva de Même les animaux. Ata banyama. Vraiment. Na banzete. Quelle colère. Qu'est-ce que les animaux ont fait? Nini banyama basali? Alléluia. Bozana mbwa na bino, mbwa liboso akufi. Bozana meme akufi. Lapin Bozana liboso. ngombe, ngombe Akufi. liboso akufi.
Ce que banyama basali ba israélite Nini. Alléluia. Amen. Tout ce qui appartient à vos ennemis. O nyonso za banguna na Dieu bino. va toujours frapper. Nzamba ko beta kaka. Aïe. Dieu va les corriger. Nzamba ko pese tumbu. Sans pitié. Akoyoka mawate. Aïe 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 aïe. Tanga. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses Et serviteurs. Pharaon se leva quand? De nuit. Fala lamuki tango nini. Si vous faites ce que je vous recommande, Soki bosalo na bisi. aujourd'hui même la nuit, Lelo kaka na butu. vos ennemis Banguna na vont bino. lâcher. Bako tika. S'ils ne lâchent pas, ils mourront. Soki batiki te bako kufa. Amen. Dans la même nuit, Kaka na butu. Pharaon a pris la décision. Fala zumo kanu. Il convoqua ses ministres. Ya bengi bambula matati Il na ye. convoqua les sages. Abengi ba boya Il na ye. convoqua les notables. Abengi ba La vandi. même nuit. Na butu. La réunion a faite. Ah, La même nuit aussi. Na butu. Et la décision a été prise. La même nuit. Kaka na butu. Les lots décident Josuama. Amen. Ils vont te libérer. Bako tika Ils yo. vont te lâcher. Bako tika yo. Kende na yo. Bokende. Ils vont vous chasser même de la maison. Bako benga na bino ata. Ceux qui vont mener le temps dans le pango, ton andako. Kende Bima na yo. na yo, bima. Ne regrette pas. Koyo capacité bima. Ce qu'ils ont vu la nuit. O ba moye na butu. Eyebika bango. Nani Amen. mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Yesu. On m'avait chassé plusieurs fois. Ba benga na kinga mbali. Oh, ba mona. Eyebaka bango. Bobi yo lisusu awa te. Tu dois quitter aujourd'hui. Esengelo bima lelo. Ngape merci beaucoup, je quitte. Matondi mingi na bimi. Nani mokonzi? Yesu. Loba nzambe sala na ngai. Nzambe sala na ngai. Tanga berger, tanga bana nzambe pas comprendre. Pharaon s'éleva de nuit et lui et tous ses serviteurs Pharaon a telemi kaka na butu wana. et, Na ye, na basali na ye, nyos. et tous les Égyptiens Y compris les Égyptiens, nyos. et il y eut des grands cris en Égypte Ah, car il n'y avait point de maison où il y est mort. ah. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron Kaka na butu wana. et leur dit, Hein. levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous, Seka bango seka si loba na sekibino. Na sekibino. Loba na sekibino. Na sekibino. Loba na sekibino. Na sekibino. Loba lisusu na sekibino. Na sekibino. Seka muke. Loba amen bana zambe. Amen. Vous aviez suivi la lecture. Bolandi litangi. La même nuit, hein, Kaka na Pharaon. Falo. avec tous les Égyptiens, Na ba mosipito. avec ses serviteurs, Na ba sali na. ils ont pris la décision Bazwe kateli. de libérer les Israélites Ya kotika bana Israël ba en kende. disant partez, allez-vous-en. Bokende. Partez, quittez notre pays. Bolongwa. Partez à la hâte, partez. Oyalka lisusu te. Bako lâcher bénédiction na yo. Amen. Ils vont lâcher ton argent. Amen. Ils vont lâcher tes enfants. Amen. Ils vont lâcher tes biens. Amen. Ils vont lâcher ta promotion. Amen. Ils vont lâcher j'ai dit aujourd'hui. Batika, batika yo. Amen. Wakomi danger de mort. Eh. Tiens le boko likolo. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai Josué Lokamba. Ngai Julien Na Lokamba. komi danger de mort. Na komi danger de mort. Lelo. Lelo. Butu ya lelo. Butu ya lelo. Danger de mort. Danger de mort. bon, Beta maboko danger de mort. Beta maboko. Yesu. Dieu te bénisse ma fille. Nzamba Danger de mort lelo. Nana zoyo kanga. Amen. Bible dit levez-vous, Botelema. sortez du milieu de mon peuple. Popi manakati ya libota na ngai. Vous et les enfants d'Israël. Bino na bana Israël. Allez, allez. Bokende bokende. Servez l'Éternel. Chou bokende. Comme vous l'avez dit. Ndenge bolobaki. Yoka, yoka, écoutez, écoutez. Yoka. Berger, continue. Prenez vos brebis Bonsoir, et Badiamana. vos bœufs, Bonsoir, Banin. comme vous l'avez dit. Ndeka bolobaki. Allez Pekende. et bénissez-moi. Bénissez-moi. Ah, écoutez. Yoka hein. Les Égyptiens Remboursement. Bosongisi. On va rembourser tout ce qui t'appartient. Bakozongisa nyonso ya yo. Les baies. Les baies. Ba Les moutons. Les Ba brebis. meme. Des voitures. Ba mituka. Des immeubles. Des maisons. Bandako. Des bateaux. Babato. Des avions. Bavion. De l'argent. Bambongo. La santé. Nzoto On kolomono. va te rembourser Amen. tout. Bakozongisela Amen. bino yango. Et avec condition, hein, Na likambo moko. au bénir Bango. Amen. Ça dépendra de toi. Ekosenga So na que- yo. si tu veux les bénir, Soko lingi. si tu ne le veux pas, Soko lingi te. décile. Tika. J'avais dit à un homme, hein, Nalobaki na moto moko. il m'avait fait du mal. Asaki nga Il m'a mate. dit, bon, pardonnez-moi, hein, Alimbisa ngai. tu peux partir. Oko kende. Quelle était ma réponse? Likambo nange zani. Je ne vais pas te pardonner. Na kolimbiso te. Et si Eh. je retiens tes péchés. Na kangi masumu na Et yo. après une semaine, il est parti.
akendaki mboka na bakoko. mboka bakoko na mboka bawi yo Mboka pe ye. so etali yo soko bikisi obikisi soko pambola ye opamboli soko kotika ye Etali otiki yo. ye mende eko dépendre na yo sikoyo la même nuit Na ici buto kaka. tu vas prononcer tes paroles Okoloba likambo. les paroles que tu vas prononcer Maloko yo kobimisa. il faut bien contrôler Esengeli kokeba na yango. partez Boki. prenez tout ce qui vous Kozwa appartient nyonso ya bino. mais bénissez-moi Kasi bopambola ngai. alléluia Amen. n'aime pas ça comprendre Amen. berger tanga na continuer Les, 33 les Égyptiens pressaient le peuple ah ba égyptien ba mani ko tindika peuple Israël bokende awate bokende et avaient hâte de les renvoyer du pays car Oui. ils disaient on va vous renvoyer Bakopenga na bino. si ton mari était un sorcier Soki mobali no aza il va te renvoyer aujourd'hui libala ekokufa. si ta femme était c'est une Soki mwasi sorcière no aza ndoki. aujourd'hui il va déclarer le divorce Ekokufa, libala ekokufa. n'insiste pas Kowelela te. Tika ya kende. nana yoki ngai Amen. yo lingo tika na Babylone Oh, olingo tika na Égypte likambo. tu vas souffrir encore Okonyokwama. alléluia Amen. mieux vaut souffrir Malamu dans le nyokwama. désert Na bididi que de peiner encore en ke Égypte onyokwama ni sipito. parce qu'au désert Na bididi. Dieu lui-même va prendre soin de toi Nzamba kokitisa mani. alléluia Amen. au désert Mm. tu es avec Dieu Ozana nzambe. au désert Na désert. c'est un lieu Eze nzela. des épreuves Nzela pour mimekana. arriver au Canaan Pona kokoma na kanana. nani mokonzi Amen. que de souffrir en Égypte Ete na souffrir ne sipito. au désert Na tu bididi. es libre Oza na bosomi. mais en Égypte Ne sipito. esclave Oza moumbu. nana yoki ngai Amen. c'est pourquoi Na yango. tu dois quitter l'image de l'esclavagisme Esengelo longo na tu n'es pas esclave de Satan Oza mombu ni asata esclave du péché Ya lisumu ni te. esclave de la maladie Ya mokono te. tu appartiens à Dieu Oza ya nzambe. Amen. berger tanga version na biso les Égyptiens les faisaient quoi Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient ah nous périrons tous. alléluia Amen. berger vanda na yo Merci. betela nkolo maboko mama Betela nzambe maboko makasi. alléluia Amen. est-ce que boyoki Bososoli. plusieurs places Ebele abisika. que j'étais O nazalaka. je suis grandi Na non koli. chez mon père et ma mère Ya ipa tata na mama te. chez les inconnus Epa bato na yebi te. mais j'ai subi Kasi des na injustices mais mais une chose eloko moko. plusieurs places Ebele abisika. j'étais chassé comme un chien Na benga babenga nanga lokola mbwa. tunanga pourquoi Pona nini papa? makambo yo loba amen loba amen Amen. loba sou amen Amen. mieux vaut passer la nuit à l'église Malamu na le kabutu na ecclesia. que de passer la nuit Na le kabutu. là où Et on si quoi? cherche ta perte Bazo luka yo kufa. mieux vaut manger Malamu na lia. un peu sec Lipo ekauka. que manger des viandes Ke na lia misunyi. Bango. là où on cherche ta mort Esika ba koluka liwa na yo. la persécution c'est différent de la mort Kotuka moto ekese na si tu es kopema. persécuté c'est normal Soki ozo tuka meza nango mais malamu. celui qui cherche ta mort Oyo koluka liwa. c'est très dangereux Eh. nous serons persécutés par-ci par-là Tokotuka mabisika même nyonso. dans la famille Ata na mabota. même ton mari Ata mobali na yo. même ton père Ata tata na yo. même ta femme Ata mwasi na yo. même tes parents Ata baboti na yo. même ton pasteur Ata mobateli peut te pate. persécuter Akoko tuka ne yo. fuis pas l'église Koki à m'ecclesia cause te. des persécutions Natina mais kotuka. celui qui cherche ta perte Oya koluka yo ah kufa. Zambalobi fouillé Kima. oyoki Eh, même Jésus lui-même avait fui Ata yeso akimaka. quand on voulait le tuer il avait fui Akimaka. qu'est-ce qu'il avait dit Eh. mon heure n'est pas encore arrivée Tango nanga liwe koki te. nani mokonzi nani mokonzi Yesu. nani mobikisi Yesu. nani nzambe Yesu. est-ce que vous comprenez nga Amen papa. est-ce que vous pata pona lokumu na Yesu Nzamba lokamba zana bomoi. la nuit la décision a été prise Amokane zwaki na butu. non avec les enfants d'Israël Te totiki bana Israël. sinon l'Égypte va périr Soki te sipite kokufa et ekosila. on a dit à Pharaon Pe balobi na falo. Pharaon Falo. tu ne vois pas que l'Égypte périt Omona te sipite so on kufa. doit laisser les enfants d'Israël Esengeli s'en aller totika bana Israël bakende. sinon nous mourrons tous Soki te tokokufa biso une nyonso. chose Eloko moko. prenez tout Boso tout ce qui nyonso. vous appartient Bokende la nyonso. décision a été prise la nuit Bokane zwamaki na butu. nani mokonzi Yes. Juge chapitre 7 verset 9 à 10 nasukisata wana oyo kande nzambe na ngai Dieu est contre les craintifs Nzamba telemelaka et il est babangi. contre les plaintifs Pe na baleli.
Aujourd'hui, la nuit, hein. Lelo na butu, hein. Yo muto banga kabutu. Eh. Toi, tu crains la nuit. Hein. Obanga ka Je butu. te dis franchement, Na biso solo. ne crains pas la journée d'aujourd'hui. Obanga te lelo. Tu vas te réveiller même à 0 heure. La okola Même mukata à 1 kata butu heure. ata Pour na faire ine. la prière la nuit. Et pona kosala sabo na butu. Tika poli Si tu banda. crains, Eh. fais ce que je devais faire. Sala ojo je dois sala ki. Tanga. Juge chapitre 7, le verset 8 à 9. Mm. On prie les 9 vivres du à peuple. 10. 9 à 10. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Yoka. Lève Nzamba yabi na Gédéon quand? pendant la La nuit. nuit. Toujours la nuit. Kaka na butu. Eh. C'est Lève-toi, que Boutou et Zalma comme bébé. Ah. L'éternel Nzambe ayebisi Gédéon na Boutou kaka. Alobini. lève-toi, Tellement. descends du camp, Kende na camp. car je l'ai livré entre tes mains. Nasi na livré bango na mwapi. Na maboko na C'est yo. pendant la nuit, ce n'était pas la Ezaka na journée. butu. Alléluia. Amen. Tes ennemis Banguna na sont yo. déjà livrés Basi entre tes mains. bakabami na Cette nuit maboko ici, na comme yo. je Na parle. butu oyo kaka. Amen. Kaka na butu oyo. Alors tu dois faire quelque chose. Esengeli osala eloko moko. Mais si tu dors toute la nuit, Soko kubuli Jusqu'au matin. bitongi, kino tongo. tu vas épargner tes ennemis, tu vas les sauver toi-même. Okobikisa banguna na yo. Si tu vois que tu vas dormir, hein, Soko moni kokolala. viens ici à l'église. Yaka en ecclesia. Bon. Tanga berger. Si tu crains, hein, Soko Si- so viens banga. ici à si tu crains l'église. de Yaka en descendre, ecclesia. Ok, berger, continue. si tu crains de descendre, C'est Dieu descends, qui dit, hein, Mm. si tu crains de descendre, Soko bangi kokita. hein, descends-y avec pour ton serviteur. Oyoki, Hein. Sukawana, Oyoki, Amen. c'est la solution. Ezeyano. Gédéon était trop petit. Je dois zake Il lenge. était trop jeune. Azake lenge penza. Alléluia. Amen. Dieu voyait que Gédéon craignait Nzamba mona kite je dois bande ko banga. pour aller seul, Pona kokende renverser l'hôtel de Baal. Kokwe se tumbelo ya Pour banga. aller seul, Pona ye kokeye moko. chez les camps des ennemis. Na ka banguna. Les ennemis étaient nombreux. Banguna bazalaki ebele. Les Madianites, Bamandianite. les Philistins, Bafilisayo. les fils de l'Orient. Bafisi ya Orient. Ils étaient très nombreux. Bazalaki etuluku. Mais Gédéon partir seul. Je dois kende ye moko. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, Zamba ebisi ye. cette même nuit, Kaka na buto. je les ai livrés Na kabi bango. entre tes mains. Na maboko na. La nuit ici, Kaka na buto. descends au camp. Kita kuna. Vas-y. Kende. Mais je vois comme si tu crains. Hein. Kasi na mwelo kolo zo banga. Prends pur à ton serviteur. Zwa moko Va avec basali lui. na kende na ye. Alléluia. Amen. Et moi, je te recommande. Penga na Si kiti. tu crains, Soko zo banga. réveille même ton mari Ah la musa mobali na yo. ou ta femme. Mwasi na yo. Faites la prière cette nuit. Osala lo Si sambo tu na crains, butu bo banga. réveille ta femme. La musa. Réveille ton La enfant. musa mwana. Si tu crains, Soko zo banga. réveille ton serviteur. La musa Si mosali na tu ye. crains, Soko zo banga. viens nous rejoindre. Yaka wa ecclesia. Nani Mokonzi, Yes. la nuit, Abutu. tes ennemis, Banguna na Dieu yo. les a livrés entre tes mains. Nzamba kabi bango na Cette maboko na nuit yo. ici, Kaka na comme je butu parle. yo. Nazi azoloba. Mes conditions. Condition. Ça la service, il y a sainte, Sainte. sainte. Amen. Aujourd'hui. Lelo. Nana yokinga. Amen. Bokansi note ebele. Alléluia. Amen. Luc chapitre 6, verset 12. Mm. Nasukata awa, bon, bah, verset ebele. Amen papa. Ndeko, la nuit, boutou et bomba makambebele. Butu. Boutou et bomba makambebele. Butu. Même Judas Hein. avait vendu Jésus. Atekaki La nuit toujours. Na butu kaka. On avait arrêté Jésus. La nuit Butu toujours. kaka. Mm. Bozoyoka to bozoyoka. Tozoka papa. Zoka. Des grandes décisions Mikano na makasi. se font que la nuit Eza makana butu. et la journée, Na moi. dès l'exécution, or c'est la nuit. Na Le butu. long na butwa lelo. Eh. Yo ozo sala makamba minene. Amen. Le long na butwa lelo. Yes. Yonde ozo loka banguna na yo. Amen. Yonde banguna basana maboko na yo. Amen. Soko pakolo bango yombo, pakola yombo. Pakola. Pakola. Soko koboma boma. Boma. Soko pinir pini. Eh. Soko longola malade eza na nzoto na yo. Eh. Opesa banguna sala yango cette Sala nuit. yango na butoka. L'ange de Dieu est avec toi. Moi je na samba sana yo. Ne craignez pas. Kobanga te. Agissez. Sala. Luc chapitre 6, le verset 12. Ah, yoka. En ce temps-là, Ah, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier ah. et il passa toute la nuit à prier Dieu. Oyoki. Alléluia. Amen. Yo moto banga. Même si tu travailles la nuit, Ato sala kana butu. fais un effort Sala makasi. à minuit Na de katika demander même la permission. ya kosenga nzela. Même de 15 minutes ou 20 minutes. 15 à 20 minutes kaka. Alléluia. Amen. De dire à ton patron, Yebisa mo continue je yo. vais aux toilettes. Nengina kende. Or, aucun à toilette, il est parti pour prier. OK koloka. Même 10 minutes. Vous qui travaillez la nuit, Bino bosala kana butu. écoutez ce que je dis Oyo kanini na et zoloba. respectez cela. Botosa yango. Oui.
Aux États-Unis, en Europe et par-ci par-là, les gens travaillent la nuit. Ici en Afrique, bon, je ne sais pas, hein, par hasard. Même si tu es une sentinelle, là où tu es, mais tu veux faire la prière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas renverser l'autel de Baal. Aujourd'hui, tu vas renverser le diable. Tu vas renverser le diable. Tu vas renverser la pauvreté. Le manquement, les dissettes. Tu vas renverser la pauvreté. Tu vas renverser la maladie. Tu vas renverser le chômage. Tu vas renverser le célibat. Tu vas renverser l'ennemi. La nuit. Nabutu. 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 Nde makambo kosambisa basambisaki Yesu Nabutu. Ba condamné Nabutu. Na tongo nde bake ko bomaye. Bango na zone manekulusi. Mais la décision a été faite la nuit. Alléluia. Amen. On avait déjà pris la décision la nuit de l'exécuter la nuit. Yes. Aujourd'hui, tu vas exécuter tes adversaires, tes ennemis. Qui a compris ce message? Le message est court. Je me limite ici. Il y a plusieurs versets. Mais dis-moi, j'ai remporté la victoire dans plusieurs domaines à cause de ces systèmes. À cause de ça. C'est que je vous dis. Fongola miso. Abisoke ozola la pongi. Ah, okosala surprise. Yo mutolinga pongi. Pongi. Pongi ça bien. Mais pongi ça mabe. Mabe. Sokite. Tu vas souffrir toute ta vie. Mais c'est maintenant que tu dois prendre la décision. Mais c'est maintenant que tu peux te réveiller. Fungola miso. Fungola miso. Fungola miso. Loba amen. Amen. Longola bolembu. Longola bolembu. C'est ce que le diable fait. Et les sorciers, ils ont voûté tout un quartier. Ou ils ont voûté la parcelle ou la maison. Pour engloutir les gens dans les sommets. Un profond sommeil. Tout est réveillé que les matins. Oh, la nuit, on a déjà fait. Oh, tu devrais d'abord détruire le diable. Détruire l'ennemi, détruire ses œuvres la nuit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous aviez compris ce message. Nani ayokinga? Nani ayokinga? Amen. Nani ayokinga? Amen. Gédéon n'avait pas renversé l'autel de Baal la journée. S'il avait fait la journée, en tout cas, il aurait des opposants. On commença par son propre papa. Ah, Gédéon, ma comme salade de keba na yo. Mbata les populations yes. Mais quand les gens étaient en sommeil, Gédéon est venu avec ses serviteurs. La nuit toujours. Il a exécuté. Et il est parti. Les gens se sont réveillés le matin. Ils trouvaient que l'hôtel de Baal, trop tard. Loba trop tard. Trop tard. Loba trop tard. Trop tard. Bako sutuka. Bako sutuka. Nani yo mokonzi? Yes. Banguna na yo bako sutuka. Yes. Ke akomi wana ndenge nini? Abali ndenge nini? Aresi ndenge nini? Loba secret zali. Secret zali. La nuit. La nuit. Frère, qu'est-ce que tu veux? Au nom de Jésus. Mayo. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Nani mokonzi. Yesu. Nani mobikisi. Yesu. Ganga misono place aux ali. Tu veux faire une courte prière. Et Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force. Cette nuit-ci, je dois faire la Sainte Seine. Et puis faire une prière contre mes adversaires, contre mes ennemis. Cette nuit, tu me les as livrés, Seigneur. Ils sont entre mes mains. Tu attends que ma parole. Prie maintenant. Que Dieu te donne la force de faire cela. Au nom de Jésus, prions. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher. Mais le service qu'on va faire la nuit, un service sacré. Yes, priez très fort. Oh Seigneur, Dieu nous a révélé, Dieu nous a parlé un mystère sacré, un mystère caché. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai déjà préparé. Je me suis préparé encore davantage.
Je veux faire ce service sacré. Et cette nuit, comme on passe la nuit ici à l'église, Seigneur, fais quelque chose. Nos ennemis, mes ennemis, nous sommes des ennemis, nous saurons que nous avons Dieu. L'église même, et tous ceux qui me suivent de loin sauront que Seigneur, Dieu le Dieu qui agit. Ekimelo nanga yolibanga nanga napusani liboso na yo ekimelo nanga Yesu Kristo obateli nanga Seyo Masia motema epai na yo natomboli maboko kogumbamela yo sembola loboko na bomoi nanga Yesu Kristo libanga nanga yo makasi nanga. Seigneur, merci parce que tu es grand. Merci de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir écoutés. Merci Seigneur Jésus de ces grands mystères. Et on a déjà remporté la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamez très fort pour nous. Maintenant, comme c'est le 3e jour, la journée de victoire, le chiffre 3. Prends ton offrande de chiffre 3. Viens me le donner. Et que Dieu te donne la victoire. Aujourd'hui même. Ah Seigneur. Yes. Tika komilela. Moto ke lo mawazate tika komilela. Monde eza monde encore, monde eza monde amawate. Pour nous se positionner, pour nous réussir, tu dois avoir l'esprit là. Oh bunda. Ayo eza diaspora. Ba bato bazana étranger. Nzambe alinga sala quelque chose pour na bango. Il y a 40%. Il y a population il y a Afrique, puis il y a RDC au bazana étranger, oyo bakoya kozonga na bamboka na bango. Pour na ba rebâtir mboka, pour na ba reconstruire mboka. Nga na za innocent, na bi atali kamote bako selope makam. Onga na ibe loka mutute, na linga mosa mutute, na linga mobala batute, papa nga na zaboye, na respect da dim, na respect da offrande, bitumbo yutu ekoya. Mais na bisio bunda. Na lobi boye. Oyo eza flash. Bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV. Dès que zopesa mukongo, banje bamelinga. Babi mokonzi atindi biso to ko zopona tokene kwa doré. À suivre.